Log eza profil ya couleur au basela mingi na cinéma epesaka ba image brute très flat ntoro tuno bongo image yango boendengeni pour répondre au tie yango bongo po ozala na ba détail mingi na tango ya retouche ya couleur ya image okozala na makoti mingi pe facile ya ko retoucher ba couleur na yo na profil ya log sikoyo oyebi nini eza profil ya couleur préféré mingi na ba tournage na yo ko filmer na profil ya couleur ya log eza profil moko très flat yango ekosala ozwa ba meilleure image na tango ya étalonnage soki olingi osala ba image professionnelle et que caméra na yo ezo permettre au filmer na log pour ozwa meilleure qualité professionnelle réglage ya mibale incontournable ya prise de vue fréquence d'image na Europe to na Afrique balobaka 25 images par seconde elingi koloba nini bon na ndenge ya solo mpona kosala seconde moko ya video na caméra na yo okozala na posa ya 25 images yango elingi koloba te kaka kotia 25 images par seconde mais okoki pe kotia 30 images 50 images 100 images to 200 images par seconde na bakamera misusu oyo ekopermettre yo kosala baralenti ya makasi sikoyo oyo okoki kokanga na Europe to na Afrique bafilmaka na 25 images par seconde na kokonseye 25 images mpona batravail na yo na balogiciel ya montage technique moko ya mokie mpona batournage na yo soki olingi osala baralenti ya fluide ndeti na bavideo misusu omonaka to na bafilme okoki kodeside kofilme na fréquence oyo eza volontairement likolo par exemple 50 images 100 images voire même 200 images par seconde oyo esengeli okanga na niveau ya nombre okopona okozala na makoki ya kodiviser vitesse na yo soki na obina expliquer yango oza na timeline ya 25 images par seconde mais ozo tourner vidéo na 100 images par seconde tokozwa 100 divisé par 25 ekopesa biso 4 donc oko ralentir vidéo 4 fois soki oza na timeline ya montage otie vidéo oyo otourner na 100 images par seconde oko ralentir yango sans problème par 4 na Adobe Premiere Pro okoki kobongola métrage elakisi image oyo batourner na 100 images par seconde okoki kosala réglage pour logiciel ya montage etanga yango na 25 images par seconde soki totali exemple oyo image ekomi mbala moko ralenti mais na 25 images par seconde ekozala ralenti oyo eza 4 fois malembe